kape kotala ojojo ngonda beauté nazwaka Serge Lito boule miche boya kape kotala yeye wenge bazwaka Serge Lito boule miche soki moi mobimi ye akomande kotungisa ngai isaka bongo akomande kotungisa ngai dodo dimene na motema nakolela Cornélie Malongi onga ya wana we Jomumba Funenete Jean-Marie Lomboto mobali ya cha ebalume mama ebalume yo luvelela pesa mbongwe ebalume engaye boya kape kotala o banango yeyeye banango nazwaka Serge Lito anga bule miche yeyeye boya kape botia mitema oh mitema ba partager en comptant en partageant nge muzinga ye bule mitenga na lela nasi ne bon monika titre ils en dirait des favelas de muchachalado souriante de caliente comida de larta sauce à la poulanganda chaude dans chaude chaud partout chachu pibo de madi tinto de verano bonego daloja limpo toujours oui biso tolinga te makambo ezala côté ba jaloux ba chongonyo so tomoni ke makambo comme ya ba chongonyo na ba jaloux toyaka surtout soko zo bundisa musique za na argument ya bomona titre na komi batu oyo pona oki batu baloba bimi balingi te concert à le 30 juin beta mais soko lobi ke concert beta te za na argument on n'y pas paroles zala na argument mais toujours aspect ya Kimboka Trap donc nous soutenons faire rigola parce que ba kosele makambo tout monde ba jaloux mais notre cas toujours n'est to lobaki na pointe team ko lo faire robima mais pour l'instant ezara wana système ya libéré faire rigola donc les prisonniers les plus suspects boya kape kotala kotala yeye mettez les mitema di Jacques Mputo comme Kassanji azo pesa bambote na ngai kumunjelo en direct des favelas toujours ndé nazo sabino nangina solo la po ngamona esa binoti bumba mayas malgré ba radie ngana makambo wengi mais comme ngana mutu ona lo ba bien ngai na bundaka po na musique ezala pona yebi role ya ndule na vie ya moto mwana muke soko yembeli ka nzembo okomona ka bebe abando seka bebe mena lingaka te komona moto abundisa moto sans argument parce que batu mo babimi ondule robeta te pona guerre eza na este on a yoki bango na tel na bi mais avancer des arguments toyoka ote bitumba na este niveau bitumba na bia congolais peuple congolais tozonga na giga est-ce que guerre à este e bandi lelo est-ce que oyo eza nango kaka jalousie to vraiment eza pena souci ya guerre bozonga na bobule Mamadou Ndala kufa mututu obike liwa ya soda congolais oyo kufa mututu amona place ozawana so mona liwa Mamadou Ndala metere ke po mukile bake so mona pete lobake mona te toto kao totindelo vidéo mututu amona liwa ya Mamadou Ndala les militaires o ba boma en live biso to saka ba live mais Mamadou Ndala kufa na live bosi boyoka argument mo boyebi mako non musique rebeta te po Mamadou Ndala esalama nanu te mais oyo ozo comprendre bien que non argument ya musique rebeta te po guerre eza na este eza argument ya bachongono soki oza na ona
jalousie contre Fachi Béton. Le bac est na linga Fachi te. Soki yozo mona ke wenge beti na 30 na nini le 30 juin. Mbalamo yo na mutuna yozo mona ke neto wenge beti et maneti ba récupérer na Rwanda. Donc soki wenge beti en fait ndelo na comprendre pourquoi na ye. Pour normalement nga ko ya koloba mambo ngende mais na zongi pona mo comprendre que soki wenge beti le 30 juin na mito ba jaloux et bimaloro là to kangi de Rwanda comme province à Congo. Alors ba tala non 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 ba micro wane ko kuma ba satande bani banini et bimaloro to kangi Rwanda to commission sikoyo région ya Congo. Yango ba lingi tendula ne beta. Mais or tozonga na makamuke la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Parce que ouais, mon jeune, ça va? T'es un bimi, hein? Bah, kaniki la kaka. Eh, sentir, bah, Johnny Jonah, dans les lits. Vous comprenez? La musique et la combinaison des sons d'une manière agréable à l'oreille. Parce que là, vous avez un podium, vous combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, il y aura des messages. Et pour votre formation, nous, les Wana Yawenge, pour la première fois au Congo, avec une diffusion mondiale, il y a des Américains, te dire, il y a qui wana. Amadou Diaby, pourquoi il fallait qu'on ait un zala? Pour depuis na hoki ba menacer ndoule, na hoki na hote mutu mwa bibi avec puissance d'explication. Pour qu'on a le bien que bateau nyo so ba holo ba ndoule beta te ba sans argument, ba boulufa ba jaloux ba ndoki ba tchongono. Ba linga Congo te. Pour na podium, monde to alia. Le 21 juin on a fête de la musique. L'Europe est en guerre parce que la France comme on est là, on est en guerre avec Russie. L'Ukraine est menacée. Binomo bomoni ba lui le mon na soutien ba légal. Lui le comme ça nous sommes ma bouteille moko. On a ce que pour comprendre que nous sommes en guerre même toi en France. Et vous verrez même dans ba festival nous sur ba musique aux autambola na ndenge Europe les drapeaux il y a peace and love. Peace and love oh arc-en-ciel drapeau arc-en-ciel. Et puis c'est écrit noir. Tout le monde a monté Migolo, noir, noir, noir partout, noir, noir, drapeau, il y a peace and love. Oyo, bah, pédoula peut utiliser. Mais ce que vous remarquez, pour nga na utaki Switzerland, nga na otambola, bah tu m'souba otambola te, mais souba bando tambola, bo mona venage non, na ba festival tout ça mana poto en été, bo mona drapeau ne bando mata. Boye bisangai, pourquoi drapeau ne zo mata? Parce que na ba podium, c'est là où on véhicule plus les grands messages. Le haut besoin contre beaucoup de manifestants. Batnous surtout contre la musique pour la guerre dans l'Est. C'est l'occasion de faire soit drapeau blanc, c'est pour dire que vous n'avez pas besoin de la guerre aussi. Quand tu fais le drapeau blanc, c'est pas que j'ai pas besoin de la guerre. Drapeau égal, na sengi la paix. Olome, olome, betangana obundananga te. Drapeau blanc te. Drapeau blanc Rwanda a oluma biso. Donc on est au limite des fêtes. Rwanda a oluma biso. Mais yo le moni que sur lingi guerre te. Vous êtes contre. Donc on a beau que mboka na guerre. Vous avez bon ça micro. Bato babi que mboka ya na guerre. Donc na bo balingi guerre te. Bato ya olome. Bato olome ba Molière. Bino bozo drapeau blanc ba dra. Ya pembe boya na ona stade botombola te Rwanda loko yoza mindu kebele biso to bona biso to bunda te ya na ona stade donc sans obeta yo te drapeau blanc o pa moni na lingi de guerre te ezala Congo aboka bombo kuna te bato Rwanda ba frère na biso to bunda te to zala zala yo zwa o ya peace and love arc-en-ciel ozui drapeau ya arc-en-ciel. Oh, il y a mon phare d'essai, il y a tembe, faut voir qu'il y a des latas, sokoto, ça nous sentir que sokoto moulenda. Ou dans tâche, pentagone, vous avez un stade de pentagone, on soutient les phares d'essai, dans n'enga colère. Oh, comprenez-moi, on a expliqué, non. Mais nous, les wana, le gozala, diffusé mondialement, dans la plateforme et tout le monde, ça sera l'occasion
oyo ba message ya ko informer le monde entier que nous sommes agressés par les Rwandais. Nous sommes attaqués par les Rwandais. Nous sommes infiltrés par les Rwandais. Les associations, les je sais pas, babino qui sont mieux ya ba mama bourreau. Oh les femmes fortes, te boande ba bourreau. Ba bourreau muntu. Ba mama bourreau muntu, ba mama vimbovi, ba mama minene. Bino ce que association na ba mama vimbovi, boye contre ndoule. Est-ce que bo réfléchissement bolo ba. Bino ce que manifestation au bosali ya mukie. Ba marche moko ekonda eleki kana ba YouTube ba congolais ba moni bino te na monde te dire là il y a un réseau il y a plateforme au moni boga yo mo ya gona américain yende muta son et image boya kuna moni biko bozo ba bourreau bosa loka ba fille ba zana ba Ukraine wana ba benga ba benga ba komo boya ba petit to batika mabele libanda wana la nègre negrita etina sorry ba momi oyo ba yakaboye ba manifester mona balongoli bilamba batikali balakisi bato banzoto na mongo ezaka ya danse po mo ba mannequin ba benga bango banani hein yo po bosani boye dengai ba groupe ba petit momi boye ba petit mo ba kitoko boye bango ba kana ba nzoto ba bota danger bo mo aka bo vandi bo ba bimi ba longoli bilamba ba tiki mabele libanda ba benga mo ba femen ba femen bino siko boza ba vimbovi ba burumuntu moni siko ki burumuntu na bino bwana ngona bo sala scandale moni siko donc boya siko lokola te dire le aoya na TV mondial boye pena na ba string pena ya lingwanda epoka Tarzan. Oui non, tu ba mona pena donc vimbo via la string donc ba commence ko ba tia couleur non à la guerre na fela obina na ndombolo ndombolo to boyi bitumba biso to lela fete et qu'est-ce que partout dans le monde oh ba mama burumuntu ya Congo ba yaki ba boaki maputa la ba fela musabi ba féministe c'était ba féminin ba momi wana ba mannequin au senti ba petite no senti ba actrice ba beauté liboma mais bango ba yaka bodongo ka buba longo biloko do engai mabili ba toto liango itili masiko ba yaka na ngosiko o mona ba yaya to kanga misu ba kangi misu te ba kotala mais message ezalaka toujours on veut pas de ceci on veut pas de ceci ba yaka na message so bino boya pe na message bozi sikoyo bo bimeli batu na kati ya stade Kamanyola wana boye ba mama burumuntu bozi sikoyo bo bwaki maputa tala burumuntu te dire le aucha drone sikoyo zozwa eke mokili mobimba daju na ki batu so pesa ba argument obiso buniselo koko zana argument daju azaki na concert na Rwanda alongoli yango ndenge ni bato awenge ba okende ko beta stade daju kutalongoli daju ake na Canada beti ndula boy ndula Rwanda ma beti na Canada a passé message la nuit qui vient de passer là daju a joué au Parc des Princes a passé message lisusu ya agression ya Congo a pesi force na ba soda mais pona nini bolingite wenge ekota na sa so yo moni au stade te vanda na yo ene tinga balongoli ngai yo moti na pemi na nga mais na ko ndima te soki bino bobanyona ba argument moko oyo vuma eza na ngote ke ya ndule oyo eza batu oyo bazokanisa so ndule wana ebeti batu bayebele na stade message ya guerre eleki batu bazwi conscience que jibe mutu apesi batu conscience wera apesi batu conscience eza défaite na biso il faut biso tolenda kaka guerre eza na batu mosusu mpe bazobuleke Kagame akota na basoda na ye akangata Congo tina Katanga comme ça bango bakozwa souffle de vie eza na batu mosusu mpenza donc bazobuleke non ndenge eza wana basoda na biso bakende badinda ta na libulu moko boye mai ya lake ekwesela bango mabele bakufa po ata mabele esali érosion ngombe ekwei ngomba minembo ebaluki efiniki basoda bango bakolobaka ke eza faute ya faci catastrophe naturelle nyonso to ekokosalama na este kuna ekozala faute ya faci donc volke bima etumba basoda etumba bakongolo baza na détermination
souci na bango yango wana yango moni bao kondo ko kwela siko concert esali bino eloko te concert eza kutu mama na plateau oyo mutu nyonso to aza na argument aya kopesa yango parce que il y aura des presses mondiales bato ya partout dans le monde baoya baotambusa micro baopose bato baquestion prépare-toi un beau discours oyo mokili koyoka mais kosala te eloko moko vandi musique rebeta te bon lobama pourquoi musique rebeta te o le pays est en guerre mais oza liboma ça fait 20 ans plus de 20 ans le pays est en guerre na tuni bato nana mona nde baboma mamadunda la te potoka ka baboma bato na STR basalaka boye docteur Mukwege azwa trophée ça fait combien d'années docteur Mukwege azwa trophée docteur Mukwege azwa disque d'or ayembaki nzemu nini azwa trophée pona ko réparer ba nyabora. Donc, nous sommes spécialistes en réparation des nyabora. Bazwa bormo coupe papesaï. Nga una lobani. Nous batigana zoureta Paris appelle Bruxelles. To betel solo to mais non. Comment vieux oyo a kozwa coupe ya réparation ya nyabora. Ba reconnaître étant que grand réparateur à nyabou. Boye bien ngo. Donc ça fait combien d'années boye bi que vient azwa coupe pendant combien d'années? Ba benga ngoni, ba benga ce trophée de nino. Ce qui est l'homme de la paix, l'homme moins bon, l'homme international. Azwa yango combien d'années? Azwa yango pa amanda ko binandombolo. Azwa eloko wana disque d'or. Azwa ko disque d'or te. Bosko boye ba kiteke bor ba pesa ki wana boso ba multinational ba star mystique ba nini. A explicati. Ba multinational bani ba na coupe mo ba pesier. O yo ndengo réparer ba nyabu, to pesi yo coupe na nenga grand prêtre. Mais non, c'est que guerre ezalaka na mboka. C'est que guerre ezalaka na mboka mais bolo barati pona nini. Bonheur se retrouver botongi ba palais en pleine guerre. Ngana yoka Congo ngana botongi ba immeuble na botongi ondeni. Guerre ezaki te na mboka. Prix Nobel donc via pour prix Nobel bino botongi ba immeuble botongi bilondo et comme ka RK Madou Diaby fo betsa wenge le bokomi oteza mbonga fachi o eza fachi donc mbala moko bobimi bongo bo se transformer boyebi pe que guerre on ngeza eza ka ba congolais pe o bakendeki na système akatanga basali ba raisonnement bazana ba Kagame basala ba idéologie bolingi bo profiter oh non moni le pays est en guerre non c'est que on concert on a wenge et si sa guerre concert on a fait bêta pour ceux qui t'ont landi bino bato bozobo ya concert bêta bozana argument et puis totali na nenga idéologie to comprendre que non c'est que concert on a fait bêta guerre ici là le ko la micro ya wenge micro jibe comme obi micro ya were comme obi s'attendait guitare ya le makaba et comme na ebité grenade d'où matiti na eza char de combat ndula na fait bêta wana peta ngala lobi ndula na fait bêta atanga na kozala te ndu le feu beta parce que biso nous to ebike tozonga na ndenge ya les années tant Martin Luther King akufaki James Bond beta mama na concert géant na katani États-Unis d'Amérique concert na beta ki babomi Martin Luther King boyore ba américain ba yo James Bond you can play you cannot play because he killed Martin Luther King. Why you they play music? It's not the fetar. It's the matanga. No. James Brown he play music because the music he gets the big plateau to speak the no racisme. C'est comme ça il a combattu le racisme. Na likolo ya plateau. Ne soyez pas des bourriques, ne soyez pas des zoba. La musique, la mobini ya zoba, ba opesa ka kwanga pamba, po azanga likaya buya olela nango. Mais ceux qui tozongi na ndenga idéologie, à chaque fois le podium de la musique, Lucky Dube, quand il chantait en Afrique du Sud, Mandela il était libre, Mandela il était prisonnier. Lucky Dube n'a même pas, il a même pas, bon, bah, au Congo, il y a une jouissance. Parce que vous, dès que vous écoutez la musique, on est en train de jouir. Non! So moni mukolo aoyemba lemso lela mukolo lela rateke maya mi sezo bima mukolo lela na champ mukolo viejo so bambiaka bankale okomona ngate na olela mama mono ngana kufite oyino kolela ndenge ya mono kanga malonge kanga
emunukange kanga malonga emunukanga malonga bidiakadi emane Konistar yebisa bangoko mubali alelaka teke no one mamba bana basi somoni mukolo aoyemba aolela Likidib ayemba beta ba concert. Yeah. When you see the black man, I see the image of God. When I see the white man, I see the image of God. When I see the yellow man, I see the image of God. Bas podium tout Likidib beta na mana obundani. Non racisme. Mais et ça là, les Likidib grand prêtre na oboudé. Mais tant Mandela bimi noir ya Sud-Afrique azu liberté comme konja Likidib bana babomai ba noir agression kick jegging babotole godoma baleki noko a sala kututa a profiter tana isengo mboka te mais bino bozana ozoko non oh les gens ils vont jouir non oh toi quand tu écoutes la musique tu jouis quoi c'est quoi vos termes à la con là oh bah jouissance. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Tout le monde ne peut pas aller au front. Mais quelle est cette façon-là, les peuples congolais? Banakin. Non, Sabinogo, le 30 juin, venez au stade. Mais là, je vous invite en masse, je ne sais pas, en masse, en gogo, en beaucoup, en dominant les nombres. Ce que c'est de Ekwea, venez nombreux pour, ce n'est même plus pour soutenir les Wenge Musica, mais pour dire non au Rwanda. Pas non à la guerre, mais non au Rwanda. Même pas un centimètre de chevet. Hein? Taille à chevet, à ceux qui n'ont pas de cocoli. Centimètre de millimètre. Ouais, millimètre. Même pas 1 millimètre carré, tu peux ça à Rwanda. Donc venez dire non au Rwanda, venez dire non aux agresseurs en participant dans ce concert-là. Parce que le concert sera diffusé mondialement. Amadou Diabemoni, pourquoi il fallait que nous ayons un cambo? Parce que ma cambo est quoi? Tu as la bande rouge bimi, nazaki na bande blanc mikolo leki, osu na bimi ya rouge. Ah makambo kwei. Oyoki bango baye ba obeta makambo ngana obeta. Bino tout ba journaliste ba pe bino ba mbongo pona makambo wenge. Prenez les mots, bozongo loko ba biya mbongo. Allez mettez les cœurs. Na o kabla bino maloba lokola bouyi. Bo melongo lokola ba bouyi. Bokende ko, ba ngoni. Bokende ko réciter yango. Bo expliquer peuple. Parce que bo yebi bouloté, mais boza makasi na songi. Oh, papa rosa bibo, papa rosa salibo, papa rosa bozongo sur le roi bouille, bo melon le roi bouille. Non plus c'est phénomène. Bino nyos, allez tiens, le roi bozanga ba idée. Zo idée. Allez propager moi l'idée maintenant tout Congo. Ba mama Burumuntu, ba mama Vimbo, ba mama Bouro, bozangi idéologie. Bato bazolo ba musique betate ba petit journaliste. Keba kobata masima parti politique moko boye oya osala neti genre yo soki combattant on habite le 8 juillet on a concert à Impair et beta à Paris bana poto boya pe et belé dans la cigale achetez vos billets oh ba resomba billet te ba reso place te venez quand même dehors là la fête sera grande et grandiose ce sera pas la fête mais on viendra dire non. Non au Rwanda, non à l'agresseur, non à Kagame. Faites les banderoles, faites des ribans. Même si vous n'allez pas entrer dans le niveau de Sigalona, c'est l'été. C'est l'été, tout ça, on aura le festival. Ça sera les manifestations. Les gens qui ne vont pas réussir à entrer dans les concerts, ils vont manifester dehors. Les journalistes et Baroya, et Koupanzana partout dans le monde. Changeons les choses, faites les choses différemment. Arrêtons, Nabilogoya, on passe pour des sauvages. Ça fait 20 ans. Vous avez brûlé. Pas moi, je n'ai pas brûlé. Vous avez brûlé des voitures, vous avez interdit des concerts, vous avez tout fait. Au concert de Beta, qu'est-ce que nous avons récolté? Nous avons récolté les escrocs. Nous avons eu des Laurent Sokoko, un leader sans vision, en tête des bouffons, des bourriques. Au final, et comme il m'a finga. Bako fingana, bako loba n'importe quoi. Est-ce que c'est ça l'héritage qu'on va laisser à nos enfants? Il y a Congo, il y a Banapoto. C'est ça l'héritage?
Dadju, il a joué hier au Parc des Princes, ambassadeur de la musique culturelle congolaise, les représentants légaux, reconnus par l'État. Vous avez vu un combattant, le Parc des Princes, vous avez vu même un combattant avec un banderole, non à la guerre. Bon, combattant, pour vous comprendre ce que combat les bons combats. Or, c'était l'occasion. Ceux qui, Babokechu, Baesso, les Odombo, les Churamboma, tous ces gens-là, ils avaient même contribué 1 euro, Basombidra, Baki Basombita peinture kana le roi Merlin, Bakomia Tana, Bango Moko, Baki Basali Babandio Koma. Non à la guerre au Congo, non à l'agression du Rwanda en RDC, mais il y avait des banderoles pour non war in Ukraine. Il y avait des banderoles de peace and love pour l'Europe. Dadju, il a parlé. Mais Congolais, il y a combattant, sans argument. Donc, qui jalousie, qui moutema mabe, oboyara nango, masqué, je dis bien masqué. Bon, partagez nos vidéos. Nalia pomme. Partagez la vidéo. Pour bon non, nalia pomme. Ba pomme eza na Goma, na Est, moni ba pomme. Eza kuna, ebota kuna. C'est là où en Afrique, le climat est comme celui de l'Europe. Les pommes de terre, et cultivent dans l'Est à Congo. Les pommes et cultivent dans l'Est à Congo. Mais quand on est en Afrique du Sud, on est en Rwanda. Mais quand on a pommes, on a pommes. Mais vous aussi, vous pouvez manger les pommes, non? Vous partagez vidéo et mataba vie. Sango qui est partout. Et la participation, il y a un bitumba dans l'Est. Et ça plus fort que Oloba que Wenge Betate pour guerre dans l'Est. Parce que makambo na Oloba, ceux comme liba zoba, ba comme maele. Ceux comme liba to likunya, ba comprendre que papa osa timbeli biso. Ceux comme oni ba jaloux, ba fionuka. Ba to keto, ba to haine, ba tontage, ba to ba tontaka. Oloba na Sandra Fuzo, la maman de 3 ans. Moi c'est de Vegas. Il y a Curtis, Victor, Mobile Alissa, il y a Anderson Delord, la président a Chongonda Griffe Musique, na Zirik Bambote, na Bedel Tamata, Jean Bedel, na momina ni Luciana, Demingongo, Nakacha Zirik na Pepino Bambote, na Bambote na Eva Moiri, Autriche. Na pesi bambote na Tigana Zureta. Bruxelles appelle Paris. Na pesi bambote na ngai na William Kanko, le roi d'Italie. Na pesi bambote. Likama kengo ba voiture rebelle. Spiritu Santo Molimo, Jet Set, Clam Franchi, Dr. Dre, Spadjari Tembo les beaux garçons. Honorable Kijasson, Peter Kokopi. Mams Kamavoa comme ministre Toyota. Onos Limbambe, prix Nobel de la SAP. Peso Bambote. Donnez Benza Tripoli, la mode a changé. Bambote. Jojo Mouya, chef d'état-major, na Kacha London. Na Peso Bambote na Kabibi de Mosiesie. Donc, Sangisa Souki à Samsona ya Dalila. Et Pesi Sigomba la mode, on se dit, Brésilien, et Kombo la Ranzela, le rôle à robe à Sandra Fusol. Je vais arrêter dans le bango. Viking Bouimama passe à 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Des fois, c'est Moussala. Kabel, Petroni, Kabel, maman présidente, London. Nous allons à Londres le 2 juillet pour la confirmation. Il y a grand monde. Tu vas comprendre. Boutika Likounia. Na Pesiba na Belgique. Pas Jacinthe l'anti-gigolo. Et qui rit sans problème. Il y a bijou Mobunga. Baningi Sara Bruxelles. Ils sont toujours bogarés. Malé. Oh malé. Bijou Mobunga Mboka italien. Nebisibino. Nanga moko na bima na tali wenge ba beti. Moi sport mo boba oyemba. Na tali mukula oyemba. Na tali wera sona za oyemba. Na tali emelia de mingonga za oyemba. Na tali shaya manda chante. Na yoki de ya Blaise Moula. Anga mona vena yanga ye ba jaloue. Anga ba jaloue. Bakotinga ntoki anga ye. Tala ba jaloue. Siko boulot yango bo sala boulot. Konista
yebisa bango musala ebandi ote toza wana nous on va faire ceci. Oh, tu vas faire quoi yo vitesse oyo toza nango ya fibre optique yo zo bigi na fe epumbwe siko mupepe bigi epumbwe fe epumbwe abeta na daktelo non bitumba ya koloba ti moni siko boko koloba te de muchacha la dos siko de souriante de caliente comida de l'arte sauce à la pulanganda moni mnyake no à la pulanganda etoka chaud dedans chaud dehors chaud partout côté li bango siko expliquer maman on a expliqué awa boye bisanga na ba bourou muntu ba maman na mona kona ba journaliste ba chongono ya ba jaloux bato ba pebino ba mbongo na ba soit disant ba homme politique moko boye po beaucoup mo bouleke soki wenge beti guerre vidé c'est non binoti so wenge beti guerre vidé po soki wenge beti ngo bateke kagama kangi kongo mais bino ndenge bo raisonner na mituna bino so wenge beti et si sa guerre na est mbamoko facha comme empereur ndenge ezali wana donc ekosimba te soki comme empereur olongoli sous président te ayenga ye ona ala kwa epa ya Jancintela pas Jancintela bana Bruxelles na oya na obeta tour obeta Jimmy Chimanga porte de la chapelle yeb senga papa Ross yo naza wana na oke bwa ko Bruxelles oza yo moko na otiki lokar mobimba yo moko papi Chibasu papa Ross mettez le cœur onan héritier Kinyamba bitika kwitite masa on met les jus accompagné de pommes siko on habité yo jus na pomme o langwisa te masa tigana bayina ki parabino te pardon ke luka succès no hier awate ok encore Oyoma. Sans jalousie. Ou bien les bandons de l'éléglo quoi. Moi, je dis bandi, mais bandon. Et puis, son respect. Aussi, sango. Kindoki. Na bonzambe. Zadin le bremu kendi. Abisi, c'est toujours. Rigen Kassa. La bête no mabanga. Beaucoup de côté. La bête no mabanga. Fridaouz. Chris Mbikai. Mabanga nano Jean Fernando abeta na batma silu badia toza oki mamba wengete bokota metele mitema partager ba nabeta no mo mabanga tana respirer on bike ba jaloux pe ba koti ba chongonyo Maurice M Kalombo abi ba 600 ba 600 na biso kashogi kashambala nabia mwana mama na beta ba restaurant na biso ya poto ba restaurant esa makambo na Aubervilliers wana na betina no yemoko nani Ken Tata Onda le Dakar restaurant biso spécialité africaine ya makasi donc et pas mami la sénégalaise na beti masolo kuna donc na kati ya Aubervilliers na beti lisusu Alain Simao na Paris 11e kuna pe deux fois te pas Alain Simao 31 rue des Potions au 11e arrondissement, beaucoup n'a pas Alain Simao au Marambo Kitoko et puis nani pas restaurant Mambo na Aubervilliers pas baliara baleine ma solo pe lisu Kitoko kuna donc deux fois tout donc on a un restaurant donc voilà on est le dimanche sur le monique au Lambaté ndé calcule là qui au lingite moto e bimatelo na ndako o leki na on a un restaurant mais mi mère boke bodame kuna tranquille bino bo Lambaté Rigen Kassa zonga bien apé bamote petit nanga Scofield mon idéologie petit nanga zo continuer toujours ba mukwata brutalement ba mubenda brutalement nyasala na kati nyasala kimboka trap jiba leka qui a confirmé Ferregola wenge mani ya tongo donc ya lo baku te zaku te donc nous sommes des cœurs na ferré tout ça toujours dit Chardo kumenga bi solo la ya pas paroles na solo la YM Françoise piso bambote Choulai vibration eza ya koinda na biso e indi déjà boye bisa mututu ozo boudé ndule ya wenge avec des arguments et là ba argument et débat et simbité
so lingo boudé loko Wilbri Kayembe moto so lingo boudé loko zala na barigima yaka na barigima loba mangambo ezokende Carlos Kasongo abi papa Rolls toujours œuvre-toi toujours ouvre toujours ouvre-toi héritier kinyo abi vie na lingio au filmer nini au filmer na ndule ya jibe ya suka na zalatin Tiko tak Jésus abi pas parole c'est idole toujours tu te sa idéologie gratuitement parce que biso tu vas partisan ya ndule tu vas partisan ya la paix to link to sepela raté soki muto ayena sans argument avec jalousie ngana o bloquer yo na ndenge ya idéologie na o bloquer yo moni malgré na etuke na 2 semaines na boyi bayuma bazo avance na yeko bloquer bango na yeko tshela bango béton na yeko tshela bango baka sable bakoleka te explication claire et nette on expliquer bana Congo boya ebele na stade pour na koya koloba non à la guerre non pas non à la guerre non à l'agression des Rwanda au Congo non à l'infiltration non à sous-développement du Congo non na bayuma baya ko dominer bino mo bana Congo pour profiter na biloko na bino donc les seuls moyens et aux la jour yandule on a parce que ba TV o à l'étranger en Amérique et puis jour yandule wanande jour oyo na chege soko lobby partout ba oyo kayo parce que plateforme o ba ko en place pour nous diffuser ba masolo donc c'est-à-dire yamuni ba yuma mais bon c'est pas grave rien n'est jamais perdu rien ne se perd mais tout se transforme hein. On est dans la formule chimique rien ne se perd tout se transforme au cours d'une réaction chimique jalousie na bino na mabe na bino o boninga boyela ngai na transformer yango na bolamu o comprendre hein? Na transformer yango na bolamu bozo sko ba caméra na bino les petites télé les petits youtubeurs bo poser ba question et pas ba peuple tout baroya afin que l'air bazo zwango na plateforme ya Amadou Diaby a meme aux États-Unis ba te dire relais ya son et lumière o ba makaba baroya o beta ba son wana na ba maloba o bo kota banda 10h donc de 10h tindule ya banda pour ngana bikendule banda na 18h pour molili mo feza la pour vivre son et lumière ata ba be banda na 16h mais boy banda na 18h et ça 2h na 20h ndule sili 21h mututu akomo lukanzela ozonga bani journée wana tolingi toyoka te kuluna yango général Kasongo Ngobila Gentini les gouverneurs de la ville bino ba commissaire ya ba commune bino ba gendarmerie ya pene batu ya sociat ba grand ya kuza donc boss zala wana pona ko sala sécurité batule bazozonga chez bango toyoka te soki toyoki kaka na coin moko lobi nango o kuluna moko ezalaka na Kisenso na Riflar o na Masina o kuluna ya yolo o bakataki mutu liboko o ba menasaki ba fille moko o ba tobolaki mwasi moko libumu bokozwa ratissage boke front bokende front sans entraînement bozana liboso destination to kota Rwanda pour le kola yo ebokata batu machete okende ko kata machete wana na Rwanda donc faut bokangango na moto excusez-moi un message pour nous aussi dans 20h 21h batu babando kende mais toyo kaka ona secteur boye masanga mbila bakataki mutu pour kende déjà mutu to ke concert montre tika o bijou kourimo na concerté o boye na so memi tango zo bima tika pa mama kuluta na na kasavu so moni kozana ni kende kola na barumbu côté bande ko non mais biloko no surtout longola biloko matoi mine yango mais soki toyoki kaka o na quartier boile bat ba utai concert bazaki kozonga ba menasaki bango na kuluna po kuluna ya bumbu akoko ndo sala mbiskadi te na selembao c'est que ça kuluna ya bumbu ya selembao so ba menasi na selembao kuluna ya matete azana force ya kozala ambiskadi na njili te c'est que ça kuluna ya njili
Mais de toutes les façons, bako ratissé na kuluna ya des bonhommes. Na ya matete. Pour muyibi nyoso ayebaka nani abeti ku. Otala marque ya ku oyo, eza marque ya tel groupe. Signature eza signature ya banani. Pour boko yebana. Un tel akende concerté, bango bazaki na kwana, bazako mela chori pa maman mapasa. Et pas mère Bawaro, mère Burumuntu, mère on a été Karabanois, Baya Bamonagi Bangokuna. Chez eux, ça a été à la menthe. Au plus, ça n'a pas été à la menthe. Et puis, ça sous jaloux Kanda. Donc, vous comprenez, mon expliqué bien. Donc, Ekosimba, ce qui a toyo qui est le moment bon, lobby n'a songo avec tous les mbila bakiti ba ratisser secteur. Donc, il faut beaucoup mon amolimo ya ko dénoncer. Bosala mamte ozo umisa guerre na est. Binemi ba kota na kati ya batu ya Congo ba bomba. Donc beaucoup dénoncer ba kuluna nyonso to ba. Donc kuluna soki activité ezalaka activité na ezalaka kuluna jour ya concert wana foye bango ville morte. Eza férié. Donc premier jour na dernier jour donc jour à concert na 4 le 30 juin. Donc le 29 au 1er juillet, ville morte. Férié pour na bakuluna. Bayo kabinote nason. Pour wana pe na koya kozonga. Soki ka bo groupe monge selaki action bo benga ngai na ko tiasete bakoya ko ratisser secteur boyo benga rushka. Ozaki na ngola rushka. Bako betela bino rushka. Bako récupérer bino parce que bilongi na bino ekoyebana. Elongi ya kuluna. Bakuti yo kama cicatrice moko evimba kota lisu kuluna. Bakuti yo mbeli moko boy kuluna. Bakuti ozo langwa mingi, ozo titibe tout le monde. De so eboza kuluna te, bandaka kozala na information. Ya banani bakuluna quartier po le 29 baya kozwa bango po bakuluna nyonso tout le 29 de toutes les façons ba kangabino. Général Kassongo. De toutes les façons hein pour nous sécuriser hein les Gouvngobila, les 29, du 28 au 29, nettoyage. Oh, tout, en elongia kuluna, boke bombe nan. Ata saline lote, asale logo te, yana no, yo fana no, ondi m'appelle. Oh, c'est yaka wa tozana yo, ah ndenge zaka yaka bon. Ceux qui bana on est fanatique de match basaka désordre, ceux qui paraît linga beta, aucun ambila. Bake bombo kuna yo vanda na ti macherosi la apozo ngindako faut ya kundi m'appelle pour qu'on na stabilité donc bon appliquer commissaire des zones la qui ça que au diriger zone na commune commissaire régional la qui ça que au diriger régional na chef de la police il y a district il y a secteur journée on a la qui ça que au ça musala na yo soki bokoki makambo wana donc este tolongango mais soki makambo ya mike wana bokoki yango te ezolakisa ke boza ko faillir na votre boulot oza ba boule onga na pesi alors journaliste nyonso tout bozaki wana sans boule sans idéologie bazotaki bino oh tout bolie mbongo na pesi bino musala bobanda musala kisalo mebanda bobanda ko bamenga on ko enchaîner non je parle moi-même bobanda pour me dire la tienne agasi na otunete bo sala relais bo relayer information bo zwango bo emboîter en les pas bo lamba on a sauce na bino parce que les arguments vous manquez je vous les ai donnés plateau ya musique ezali journaliste mon amoni osori Chani Peter Chani na oki mutuza en tête ya conseiller betate wana na kota mutema mabe ngana sona kina ba Mamadou Diaby na benga ngama Mamadou musique na compte ya makambo balinga ba sakana na ngai batumo bakeko loba yango ko marteler ba moi mundela ka bula bi ko marteler ngai na zaki na compte mais yo eza na compte mutema mabe ya koloba eloko za na rigimate mais linga oye bango plateau ya musique ezali place où ba dénoncer ba guerre ba dénoncer ba agression ba dénoncer tous les injustices. Donc, locaux là, basenga ba musicien, bolobela. Donc, football mo ebeti na kini kuna ba oto ebisanga ba biono, kutu Patrick Mboma ba betaki, ba na ba nonda, ba na stade tondaki. Bon, on a guerre ezaki te. Donc, balé et yango e empêchera guerre te. Kaka micronde
ebengaka masasi bale ebengaka masasi te naoki match ekebeta lisusu Samuel Eto'o baroya o wana bolobi yango te botika jalousie baministère omoni na ye comprendre lo moko papa toujours le monde sera redémarré le 30 juin la mise à jour s'impose toujours c'est ça il faut une mise à jour des cerveaux des gens parce que l'ordinateur que vous voyez là basala yango na idéologie ya mutu ya cerveau yango ni basala yango mise à jour réinitialisation alors le cerveau des Congolais la tête des Congolais est en bug besoin d'un bug parce que ordinateur nde bomona on eza mutu mutu mémoire carte mémoire tout ce que vous voulez somme ta beli Alzheimer mémoire ne kufi ndenge mope nini ordinateur kota ba virus so virus na mutu cancer virus de cancer cerveau comme beba vous devez passer à un traitement. Il y a réinitialisation. Il ne faut pas soigner les virus. Vous avez des virus. Molière. Virus. Peter Chani. Ce sont des virus. Comme des virus. Il y a Peter Chani. Virus. Mais dans minute on a antivirus. Nabia. Vous comprenez le mot. Batu mingi ezako elongino so eza mabe. Wa mabe, wa moshi. O pakola, o telate. O sala tout, o luki o sala aspect mais aspect simbote. O moni patient kusangila, o moni tutu kalujo, o moni emeli alati ne casquette kaba koma fardese, aspect abi maboga, ache linette, et puis tu tima jaloux. O tali jibe, ten ba bébé. O tali weranson choco frappant Nutella. Obi Nutella. Bana na parlé sur son Nutella, te oyena ba chocolat moko bo ba liata. Ayo so bina non moi c'est du Nutella. Do ba wera on a ba Nutella. Ozu ba le makaba o senti bina non café au lait. Didier Masela, do ozu senti bina non, ça c'est du lait au thé. Du lait au thé. Pembe. Ce que je suis là que au commune ba tampon ozo pakola milongeteli maboko bandi ko funuka maboko ko moboya ko tele ko sala ba genre moko boy ale mona ni discours na bino bomoya nango ya mabe discours ya ba jaloux et ko batu mo le kaka mutu mo bio tika kwiti amona bien na mais la jus d'orange ça c'est du jus d'orange et puis il y a lourd jus taneza il y a lourd de malala o malala ko mundelendele elinga susu thé à la menthe. Thé à la menthe. Il y a Bandibu, il y a Barab, il y a Tipo, il y a Mahomet. On est au thé au Mahomet, on est dans le désert. Tant qu'il y a des Médines à la Mecque, il y a un Oyo, il y a Mola Omar, Ben Laden. Tant qu'il y a dans le désert. Au monde a vendu à Zomelaté, tango yango à la menthe. Yosko na munogo, papa, tika kwiti na bien mogo donge mawana bino ha. Mawana bino. Mambo de Dublin na Irlande. Betaka ba yoji ndongo betaka wana ba jaloux ba ofionuka. Ba oyoma. Un moutete là au Japon. Nakacha Irlande. Action Zakoto. Maître Yamputu. A Jésus qui ne met à vieillir. Au sentir donc il keto donc Mukongo donc vous sentir tout à ma belleté. Ba maître. Choucha ma belle. Au centimètre sur la lipekapoto donc sur la Dior. Akuka ngokachi mupa etufu mokufi. Na solo ya Dior. Maître. Au moins mutu mususu maître mais solo. Caleçon donc ya nylon. Ah ngaye. Jaloux. Mutema mabe. Zobita caleçon nylon kanga ko ba poil. Ka poil zo kangama. Donc tellement wumeli na biloko wana komi mutema mabe. Komi mutema mabe. Au sentir. C'est ba mère mobo ya minene
monene oli basomba bagene ya bien ata na tiriki bani te asali kaleso mudinda ye mo atongi yango non à la guerre non au concert mais yo za ndoki yo nano réussi kolata kaleso na taille na ote so za kaleso na taille na o yaka kuna na concert sala lokola ba fait men wana ba momi wana ba laksaka banzoto et c'est la scandale comme ça au tout monde ko bundeli Congo yo ko bundela Congo za munduki ne monezo to za ba hélicoptère te mais toi na ba vimbo via ba maman on est des bitumbati ba mona na défiler pendant bo marche ba maman moi ba vimbo vi ba tamboli sangone ko partout te dire là oya kuna sango ko tambola ze nini ote balingi te Rwanda otake bango Kagame Konda asa jaloux ya ba vimbo via ba mère et qu'est-ce que partout dans le monde et c'est vénémat vous comprenez que vous tant ce vénémat peu bon Banakin, rendez-vous à Moko, le 30 juin, vous en avez dans le stade. Vous avez un drapeau arc-en-ciel, vous avez un drapeau à Pembe, beaucoup comment. Et ça va genre y a manifester, n'ayez bolingi, pour na bitumane zole kana est. Et ça peut façon na bunda. Atoko kota te, soko suka libanda. Mais koya na idée te ko lobono comme combattant ya ndenge basaka na poto esukeli bokechu ndeni bomoni esukeli bokechu ozo comprendre mutu akosa binote mutu amema binote na ba schéma moko politique parce que mingi obo mona wana eza na mobula politique ba bosani ke guerre ezalaka banda kala ba bosani ke Mamadou Ndala kufa na life ba tuba mona liwa Mamadou Ndala na mumio na bazalaka na ye suka na bodo oh le logo mon sergent caporal et mon de oh ba momi tout bola teni mais momi on a kufa bala tela teni le logo moni momi malienne a sali teni pour na soda na bango basi tout ba mola teni mais momi on a kufa ki na Mamadou Ndala bala tela teni ba salela ba générique ba lobela rango bo mona rien ba mama vimbo vi bo mona to bo mona te guerre banda kala bo mona to bondo yebate ba guerre zo na est ba immeuble zo tongama ba immeuble zo tongama bo na omona to bo mona te parce que pona wenge bolingi bo profiter bo kosela bana wenge makambo o etali eza kutu wana te bozana ba argument so lingi mutu te zala na argument ya kopesa eza toza sans argument molingi ka oloba bachaoka mais pourquoi ça eza na sens te ata moko côté na bokosi makasi bozokosa donc boya ebele le 8 juillet toza na ndule ya un père arabe na poto to continuer manifestation on a donc tous sous forme de manifestation le 30 juin na stade des martyrs le 8 juillet na la Cigale donc boya ebele tout manifester tout l'aksaba yuma nyonso tuke biso toza wana pour soutenir combat na biso ezali ke Congo ekende liboso combat na biso ezali ke Congo evanda na kimia bilobela vraiment eza passé Ted Becker mais la privée Ted Becker aloba na ngai oloba na ngai to zoloba na nani Ted Becker toyebani pe moi kala na mona retourna ba life na siko zoloba bilobela na sens ni pour banda otala nga banda kala siko soki ezanga confirmé comme ça na répondre yo Ted Becker pour bilobela na ebite yo za yo tala no kangai na mona no te place yo lobaka siko yo mtu osanga bilobela osoloba nini o JR Musoko te yo pe na ofulo te na yebi yo oyaka no ka boye nano ya te na makambo bien yo ya kana makambo boye mais le yo na ofulo te na ofulo te te yo na ofulo te na luka te de Becker ya koloba bato ebele na ofulo ya bino te yo mpe zwa telefone na yo lokwa yo meli mai omeli nelo te zwa mpe telefone na yo apesa life na yo oloya pa na ngai nga besoin oswana no te oyo ekomi Kagame Marcel Manoko
olinga osala kigaga me pa na ngai mais simba te Ray Win abi en direct Lily Rose bon dimanche papa Rose bon dimanche na Lily Rose tala kombo goût Lily Rose et simbi mais botala oya landi wana bokende ofouye Facebook na ye bokomona ke jaloux botala radio wana yo na otanga kombono te okoyoma libanga ya chere osala libanga ya chere te na bokoka bongo Thierry Mafula ya bini Thierry Mafuala lobi Papa Rolls meilleur reporter chaud dehors Thierry Mafuala aussi libanga ya le 30 juin di Mutu abina non le 30 juin eza jour photo la ça ba force na biso ba ni bituma di boni beaucoup mulo ba n'importe quoi moni ba to ba n'importe quoi bangwana le 30 juin eza jour photo la ça ba force na biso ngana yebita na okola etange mona mbila mona kankokolo le 17 novembre des jours tout le monde ça ton vivre défilé parce que le 17 novembre ezaki nini fête de ya force de l'armée zaïroise ba défilé na kankokolo. Le 24 novembre, jour, il y a prise de pouvoir, il y a président de la République, défilé dans le boulevard du 30 juin. Le 30 juin, il y a une fête, il y a un père. Mobutu, a même battu un kinkole, bakebina, il y a une musique. Jalelo tu bandi langaye, moboto molopwe, jalelo, mobutu molo. Banani balia kamfumbwate, balakiza misapi, bisoyo. Toyelelo tolakisa misapi mokusa shaba alobi ndengeni wana ye moko mokuse bino nyonso milai tolekisanga liboso nalakisa bino iyaya wole ngana mela mbondo bololo pona sese iyaya wole e papa okoyoma yo utamboka yo iyaya wole ngana meli mbondo bololo pona sese iyaya wole bejimbamba abini yaya ko répondre ete na ko répondre ete yo akofota biso akoyoma natanga bato me yo na boyi na omela te à la menthe. Le 30 juin, ils ont à la fête. Il y a un père, musique, il y a une révolution. Fête de la révolution. Mais bien, on habite beaucoup dans un village. Non, ils ont défilé, on habite bon le 17 novembre. À Luka. Le 17 novembre, on habite. Il y a Congolais. Le 17 novembre, fête de l'armée nationale. On a une interrogation dans l'éducation civique. Le 24 novembre 1965, jour Mobutu a pouvoir. Le 17 novembre, fête de l'armée. On a répondu tellement à la réponse, on a trop antique et qu'on a le 30 juin, destination Kinko le ton tsele. Bakabuli Bexeter, Banini, Bukende Guna Bananchik. C'est ça qu'on faisait. Alors, yo comme le 30 juin, jour Balaksamindu, côté na Congo au Wapi. Pour on a besoin de bien Zaïre, on a besoin de bien bon côté. Il y a ya Kabila, de bien besoin de tout makambo ya Kabila, o mendo qui sont donc très donc boké banabato ba olinga ba kotsa mino ba nkusu ba virus. Le monde va redémarrer le 30 juin, réinitialisation de la rumba congolaise, de la musique et puis nga na yoki moi parti au bâti, il y a rap ya wenge, en tout cas na c'est une vérité wenge ba vidate. Wenge ba vidate na regretté kana ozala te mais yembeli wana mona vana donc qui passage à Douma Titina kutu kum ya solo kini e bouger banani oya tokoyoka na sango bajeno mango kitoko bonzengai donc emeli akebo emanda koti boye jiba peseli boye ubakala ibwinge ma ubakala ibwinge amigenda guna yango soko bato banda lobo fere ayemba te aobeta parce que mele ayemba kala ibwinge mais yoka placement ya voix ya pique son manda chante zo pesa ma na bianga ye
au venez faire na zala au kalanga imeni ya mikendi kifiti kipata mene mama amigenda kuna kudile amina kindumwe kumayumbwe amigenda kuna kufetikisa mambwe mwano yo Congo DC. Bozala on a le 30 juin et vous allez diffuser partout pour soutenir le concert pour te comprendre que d'où ma petite n'est bon on a bombe vocal à JB comme à s'attendre vocal ya wera son eza maman na obi et mel ya pique son eza mirage manda chante eloko boaka eza le la poudre chimique oyo bébé sa misu ya ba rwandais et puis et pesa fièvre na bato belé donc wenge muzika balobi non à la violence faite au Congo non à la violence faite au Congo donc ba jaloux boluka ba argument pardon, Barigima a Lemba. Alors, à tous les journalistes, il y a Madou Diaby. Bolu kana musala. Bolu kana musala. Monika soki bozo buleke no musala zaka kama sport na bozo kuchawana yango te musala. Bolu kana musala bobanda jalelo. Bato tout bokenda ko bisa Madou ke papa ozo fa longwa. Bobanda musala, bosa musala. Botika ba ventir. Botika ba ventir. Pour normalement na temps normal ero fenga na ya koluba makambote. Fenga na va na ngai. Mais si on a yé pour nous, on a senti que keba, on a appelé les doussous, on a dit les doussous, on a profité, on a compté les 8, on a bloqué, on a compté 4, on a suivi les doussous, on a yé pour nous 4, il y a tout le monde les bêtes, on a 4 pour les 8 juillet, tu as peine on a boy, écoutez, boban de na hémorragie, on a virus, on est contaminé les 8 juillet. Quand mon système impair, au senti clé boa, bouton étranglement au sol, tin étouffement jusqu'à la fin. Vous avez la position que tchenge bolé kate. Vous comprenez? J'ai à bongo. Donc bossa musala, ou bosuli bambongo, bossa la musala, au lebo que cela ba songi na bino po, et que futi binote. Et bimisi bino nekan, ou yuba yuma. Puis bino maloba yangwana. Ba réponse bozanga ki yangwana na pesi bino. Allez faire le boulot. Bye, ciao, check à suivre.